Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Kolo Apambola Bino, Eza Bino, le prophète Isaac Maël, Tozo Bondela. Merci notre Père pour la grâce, na papa, pour la puissance dans le colonne Abisso. Na tombolo pour la bola mosali kat na biso tika molimo santo na yo, koroné kat na isika éternel Dieu. Na zozo possession ya isika pe ya salle, zala nzambe pour na kosunga ba de nyonso ba auditeur ou ba kolanda message molimo santo na yo nzambe asala msala molimo na yo asunga na kombo na Yesu protéger biso ngai na limwa yo monana na nazana iloko akoloba te soki yo te papa nazali mutu pamba nazali simple instrument na kombo na Yesu amen. Kola pambola bino eza esengo mingi vraiment pona biso kokutana lisusu na bino kati na ngonga oyo nzambe akumisama pe aletolama parce que aza malamu na yete moi mikolo eleki ebele vraiment par rapport à bémission na biso ndenge tolekisaka yango en tout cas batemps mpenza eleki ebele parce que tozalaki mpe na bamwa bavoyage mosusu oyo tomekaki kokende bavoyage missionnaire mpona koteya mpe bandeko mosusu partout kolo azala na bino abanza lelo na lingi kotalisa témoignage na biso yana bandeko ebele mpe bobengaki botuni ndenge nini makambo ya batémoignage oyo ebanda ndenge nini ezalaka parce que bamosusu bolandaka bien te baparti mosusu na sota mais lokola ezaka likambo ya temps tokoexplike kaka na mwa parti moko boye ya moto oyo ezali ete ezali bana na nzambe place nyonso oza faut se préparer par rapport ya moment oyo tozali toza na moment moko ya maseki te donc mokili ezokende nango na suka bilembo nyonso ya mwana na nzambe aloba tozomona yango partout biloko nyonso aloba eza na eloko moko te oyo etikali à part basini oyo eza ya makambo ya babiloko mosusu oyo eza ya bafleo oyo ekokita mais na ntango tozali vraiment eza mpasi nalingi kotalisa par rapport ya ebandeli ntango oyo nasalaki conversion nanga na ebandeli ndenge ezalaki pendaki tozalaki na kati ya église catholique tozalaki koprie kuna tobandaki kosambela et tant tozosambela na lingomba ya catholique toyebaki mpenza nzambe te donc na mama wana tobandaki koadore bapape tobandaki koadore bikeko koadore bakufi nde omoni tobandaki kokende mpe meme bamesse de requiem bamesse de mort wana ntan tozokende yango tozali vraiment na kati ya kufa libota na biso mbimba presque tozali na kati ya kufa wana ezalaki kufa oyo ya kosambelaka bikeko ya kosambelaka bato bakufa ya kobelelaka basantu basambela mpona biso basainte marie ebondela mpona biso bapauvre pécheur omona motu mosusu aza ye moko aza prêtre mais azolobake naza pauvre pécheur oyo eza bongo te eza ignorance tozalaki na kati ya ignorance tozalaki na kati mpe ya komela masanga na kati mpe ya komela basigarete biloko wana nyonso tu tobandaki kosala yango na moma wana oyo mpenza conversion ezaki mpenza ya malunga te na kati ya ignorance yo kozala mpe ozalaki komela masanga ti lelo mpe ozokontinue komela yango mosusu mpe omela basigarete wana balokota bamakambo nyonso oyo ezomema bato na lifelo parce que batémoignage na biso mingi ezozala mingi basé sur le ciel et l'enfer donc lela mpe lifelo ezalaka mutu na mutu fo oyeba yango bien oyebaki lela mpe lifelo ezalaka mpona kati ya baetape oyo biso tozalaki jour mosusu tozalaki kokende ezalaki na basango tobandaki kokende tour moko babandaki kozwa babiloko moko oyo ezalaki kopesa bato bakufa oyo bokende kopesa bato bakufa
botelemi wana sango akei ye ntango azokende wana azwi bitabe abio azopesa bato bakufa ezalaki pere moko boye tozalaki na ye wana deya biso tozalaki ba 12 ans boye tozokende kaka na loyenge tozokende botelemi na prince ye akoti na kati na cimetière abandi kosala bamakambo na ye wana ntango asala makambo wana biso tobanda komona yango eza normal tomonaka ezalaki voi ya nzambe donc ezalaki bapratique mosusu oyo ezalaki deja ya mabe na kati ya ignorance na se ya kombo ya nzambe mais bozokende kosala bamesse de mort nde nzambe ayaki kogangela biso mpe kolobelangaki wana eza koluka bawei ntango ozokende koluka bawei yobe ete ozokende koluka mpe liwa na yo moko moto esi akufa yo ozokende kobelela ye moto esi akufa yo okende koluka ete moto wana akitela yo alobela yo asunga yo alors que moto akosunga yo eza kaka nzambe moto akosalisa yo eza nzambe moto akopesa bomoi eza nzambe mais ebele balingi te nzambe apesa bango bomoi ebele balingi bato ya mokili nde balobelaka bango bato ya mokili basunga bango bato ya mokili basalisa bango eza na moto moko te oyo akokosalisa yo soki nzambe te nzambe nde moto akokosalisa yo nzambe nde moto akokosunga yo bo biso toyaki na kati ya idolatrie oyo ya makasi ya koadore bamari ya koadore basango bakoadore biloko ya ndenge na ndenge oyo ekumisaka nzambe te toyaki na kati ya ignorance bakoya na basan batie wana boza na kati ya moi na kati ya moi wana batie babuzi wana eza kopela moi eza me batia babuzi ezopela donc tozalaki vraiment na kati ya ignorance bozomela mpe masanga tozomela basigarete biloko wana nyonso tu tobanda kosala yango me yesu ntango aye kobenga biso tokei na lingomba ya nzambe malamu aye koloba te bolongwa ngo ezalaki pasi parceke libota mobimba oyo wana ezalaki soutien ebanda kosunga biso donc mama banda koteka bamasanga wana ezalaki kosalisa yango mpe nazosenga bandeko ebele oyo bayebiki ezali na kati ya molili esengeli o changer vraiment mpo nzambe asunga yo changer vraiment nzambe asunga yo nzambe asalisa yo partout ozali toza na moment moko ya mabe oyo monde spirituel bazotravaille makasi mpona kodétruire mokili oyo bato ya monde ya ténèbre baza wana mpona koboma mpona kodétruire mais biso tozalaki vraiment toujours na kati ya ignorance na kosambela bikeko na komela bamasanga na komela basigarete na vie ya mabe na bavie ya lokuta nyonso wana tozalaki kosala yango mais yesu masiya aye kobenga biso ntango mama abelaki basambeli mpo na ye pa paster ya nzambe malamu na ezalaki na 95 wana nde basambelaka mpo na ye nde toyebaki kokota na lingomba wana tokomaki kosambela toyaki kolongwa na kati ya ignorance ya katolike nzambe aye kosunga biso soki ye mpe oza na ignorance wana longwa yesu moto abikisaka sango te ekeko mpe te eloko moko te na mokili ekokobikisa yo bobele yesu masiya ye nde azali nzela solo mpe bomoi ye nde akokobikisa na mama wana bato mingi babanda comprendre te nde biso tobanda kokota bajeune tozosala bapriere tokoma kokende église nde a partir wana nzambe abandi kofungola matoi abandi kofungola miso mpona koyebaki makambo wana nyonso banda kosala ezalaki mabe nde nzambe aye kotinda ange na ye moko ange wana ayaki kobimela ngai na vision ya liboso ayebisingaki faut kochange epuis ngai na korevele bamakambo ebele parce que nazwi mission kouta epa nzambe mission wana ezali mpona kokende kokebisa bato ya mokili parce que mokili na bino deja ezokende na suka e mokili ndenge ezokende na suka boye bato mingi bazososola yango te mingi bazomona yango ke eza nango ka normal bato ebele makambo oyo eza na kati ya mokili oyo makambo ya mabe lelo bato bazomona yango eza makambo malamu masumu
lelo comme makamalam et masumo lelo comme ko élevant même na kati église ba pratique ya mabe côté na kati église ya Nzambe lelo batu balongwe na présence ya Nzambe batu bakoti siko na kati mokili pe koti pe na kati ya lingumba nde bayebisine pa Nzambe te fo yebisa batu bakeba po ezaki na ange oyo akitaki ayebisina ke nakolakisa yo par rapport ya mokili na bino ndenge ezokende na suka nde namonaki Nzambe ye moko akiti ntango akiti azali na kanda na elongi ya lion azoganga ntango Seigneur Jésus Christ azoganga na elongi ya lion mokili ezotremble mabele ezotremble mokili ezoningana mpenza na lokito ya makasi e bato ebele bazalaki juge parce que Nzambe abi bokoti sikoyo na baepoke oyo ezali ya bajugement ya ngai Nzambe na bakanda na ngai Nzambe ayebi mokili oyo ndenge eza wana mokili oyo boomona boye ye moto olingi mokili oyo koleka Nzambe ye moto olingi biloko ya mokili koleka Nzambe ye moto olingi biloko olinga Nzambe me olingi biloko Nzambe alinga asala okozala na problème na temps wana parce que bajugement wana ezoya kokita kati na mokili mobimba Nzambe azoya kosambisa mokili oyo azoya kosambisa tous les occultistes tous les sorciers tous les marabouts tous les féticheurs tous les nganga bato ya bagrigri tout azoya kosambisa bango abikanda na ngai Nzambe etelemi déjà parce que bato ya mokili déjà ti baza wana bazoyeba lisusu bolamu ya ngai Nzambe te ngai Nzambe nazosala bato bolamu me bato bazoyeba ngai te nazosunga bato nazobundela bato me bato babosani ngai bato bakomi komona ete bango moko mpe bakomi banzambe kola ekobisa ke formule ya Genèse 11 yango ekoti na kati ya mondo bozali abi bato bazofabrike ozomona bato bazofabrike babikeko bazofabrike barobo ote barobo wana bazobala na sikoyo na bato bazobala na bato moto azoki ebala robo mpona nini oyo mpona koevite badepense ya mwasi nyonso wana ezali na punition nango parce que eza bacrime ce sont des crimes bacrime wana Nzambe ayebisaki omoni mokili bacrime ekomi makasi donc mokili niveau oyo ezalaki na ba 2000 na ba 98 donc mokili ndenge tokomi oyo ekomi sikoyo ya mabe makasi bokanda ya Nzambe ndenge eza wana masumu oyo bato bayosala ezopesa Nzambe kanda tout le temps nde ozomona lelo ekomi na kati ya baekole babanda koforme bana na bavie ya bapornographie ya koforme bana na bavie ya bolingo ya basi na mibali na kati ya ekole bana ya 5 ans e na kati ya mabondeli nazalaki avant makambo wana ebima Nzambe alobelaki ngango abi bosambela mingi mpona génération oyo bosambela mingi parce que eza génération moko oyo ezali ya kopola eza génération moko oyo eza ya kopola mpe ya kobeba e bato mingi ya bachance occulte nde bazokotisa bato na makambo ya mabe mpe Seigneur abike yango bachrétien ezosenga mpe kosorganize bachrétien kozala na baekole na bino kozala na bahopitau na bino kozala na biloko mpe oyo eza mpe ya bino mo bachrétien pourquoi parce que bavrai chrétien baza mpe na biloko te organisation na kati ya bavrai chrétien ezozala te yango omoni ke biloko nyonso tozosalela ezaka bato ya mondo wana ezaka bato ya mondo wana e yango wana Satan azoregne yango Satan azotya bamarke na ye kati na bilamba azotya bamarke na ye kati na biloko tozolata na biloko tozolia yango wana fo kokeba même biloko ya kolia ava olia fo osambela parce que eza na destruction mosusu oyo namonaki à partir ya babiloko ya kolia biloko ya kolia ebele tozolia eza détruit olinga basoso toboyi kolia basoso te olinga basoso bathomson kolinga biloko wana sepelaka mpe mo mpe na bandunda eza mpe mabe te balégume eza mpe mabe te biloko ebele ezodétruire banzoto ya bana na Nzambe me bato ebele bazoyeba te yango wana bana na Nzambe fo tosala keba
tozala penza ekenge avoir kozolo kosambela pona yango osambela parce que monde est vraiment détruit na ba niveau moko ya mabe monde est détruit na niveau moko ya mabe et yango na kanda nzambe ezotelema parce que tant que Sodome na Gomorrhe masumu na bango ekomaki ti na niveau oyo bazokonsome nzambe abi ke consommation ya péché bapéché na bango babi masumu na bango ezodétruire bango. Romains 3:23 elobi ke kemba nzambe elongwaka kati na bato nyonso baza na kati ya masumu masumu ekoti na kati ya l'église et bahomme de Dieu balingi koinsiste mpo na masumu te bahomme de Dieu bazoinsiste mingi mpo na yango te yango moni kolo ayaki kolakisanga mikolo oyo namoni mpenza bato ebele batie bango na kati ya jugement bazosambisa bango bazosambisa oyo olobaki boye te mpo na nini otoyaka verité te mpo na nini olobaki busolo te mpo na nini bapratike ya mabe kati na bato bapratike ya mabe même na niveau internet nasi napesaki message mosusu kolo abi même internet ndenge eza wana bana nzambe ebele balingi kosambela te peuple de Dieu balingi kosambela te mingi okomonaka kolingi telefone koleka même bible na yo ozwaka ta kotanga bible te yango wana fo ozongela bolingo ya liboso ozalaki nango na nzambe la première amour ya nzambe zele ozalaka nango ozalaki mondimi na Yesu Masiya ozalaka na zele ya kokota bagene ya kokota bapriere ya kokota baretraite ya kosala basacrifice mpona mosala ya nzambe me nyonso wana okoka yango lisu te otika nzambe okoka su meme kotanga bible te okoma kaka moto abidorma tolala kaka meme na mbe tolalaka ndenge wana sans koprie me ngai bayebisaki bolamuka fo kolamuka bolamuka parce que eza na biloko oyo balakisi ngai ezalaki na bato balata bilamba ya noir na rouge wana ezalaki le sang makila noir wana ezalaki esprit de mort et bayokotala ke ye moko le diable ya personne azosenga sikoyo makila azosenga makila ya bato azosenga basacrifice humain sikoyo basacrifice wana bato bakufaka na baliwa moko eza donc bamort moko do eza kaka mort moko silencieux mbala moko bamort subite nde basalaki fo kosambela distraction ekoti omona bana nzambe ozala mpe un mois mobimba kaka telefone na telefone ntan ya bible eza te ntan ya kotanga bible eza te me yebaki eloba na nzambe elobi ke na ntango ya suka liloba na nzambe ekolimwa bato bakozala na mposa ya koyoka liloba mbe liloba ekozala te e yango bayebisaki ke tala sikoyo na likolo basine ndenge eza balasinga basine du temps na mapata nde namonaki porte ya sali ekangami ekomaki moke ezokangama bayebisaki omoni porte ndenge ezokangama wana tala sikoyo kolo Yesu elongi na ye ekomaki ya lion ezolonga elongi ya mwana mpate ezokoma elongi ya lion bayebisaki mwana mpate ezali temps ya grâce elongi ya mpate temps ya grâce oyo bozwa nango elongi ya lion eza temps ya jugement akosambisa mokili oyo na moto azoya kosambisa mokili oyo na moto yango wana abike kanda na ye ezolongwa na este ezokende ti na weste ya mokili mobimba donc mokili mobimba ekozala sandrime abike mokili bokokobongisa yango mpenza te eza na baetape ya bamakambo oyo bana kozala destruction sur destruction destruction sur destruction par-ci par-là mais ezali suka te ezali nde sikoyo na kati sikoyo na katikati ya baprogramme oyo ya kolo Yesu apesaki kati na mokili nde na baange wana balakisanga na baange oyo aza kotravaille mingi eza Mikael ange Mikael nde namonaki na épée par rapport à protection ya nzambe kati na bana na ye protection wana ezali soki olingi nzambe oza na baange wana soki oboyi nzambe bademo baza na ngambo na yo mokili ezalaki partage ndenge wana bana nzambe na kote na bango bana ya satana mpe na kote na bango parce que ekolobi azoya sikoyo na mopanga mpona kosepare mabe na malamu azoya kosepare mabe na malamu
nde yango wana bato ebele oyo bazomona ke makambo nde ezokende eza nango na ebana fo okeba parce que liyo eza yango na kati ya jugement wana namoni ndenge babanda kosambisa kolo yesu azosambisa azokrie na elongi ya lion azokrie mabele ezopasuka mapata ezopasuka don likolo baeclaire ya makasi e na banda kobanga na kanda wana nazoloba kolo limbisa po ete mabe eleki mingi kolo limbisa e kolo ayaki koyebisa ke nayebisi yo fo koyebisa bato deja bazala prêt moto na moto ase préparé bosala baseki te bakake banda kobeta na niveau moko ezaki babi mabe eleki makasi mpo mabe ekoti siko na kati ya bana na nzambe na baeglise yango ezona bamariage ya bahomosexuel bamariage diabolique na kati ya baeglise mosusu bazopermettre yango basali ya nzambe bayaki kolakisa ngai bafongola bademo batelemi mpenza bazotambola na kati ya baeglise bazokende kokanga bato bazokanga basali ya nzambe minoko natuni pourquoi bademo wana baza na bafongola esa bademo wana baza na bakadena wana bazwi yango epa ya satan apesi bango yango bakanga siko minoko ya baserviteur de dieu po ete balobaka so verité te babana kotika mabe ekoma nango malamu donc babana komona ke nyonso eza nango ka normal donc na crainte ya kobanga ke bato bakokima yo na église soki olobi verité olakisi bato bisolo do bato bakokima yo na église okokauka sikoyo ozobanga bato ozobanga nzambe te paster oza wana ozaki na verité banda koteya bien kolakisa bato lola kolakisa bato lifelo kolakisa bato verité mais okokaka lisusu te nde kanda ya nzambe ezotelema sikoyo na kati ya mokili awa na bato nyonso bayolakisa meme bato bazwa na église abi baéglise lelo bezokela église bato mingi bazochange te pourquoi parce que bahomme de dieu ebele bakoti na kati ya ténèbre moi baloba vérité eza te donc baza kozipa nyonso oyo ezoleka kati na mokili moi bayebisa bato vérité eza lisu te yango wana ngai bayebisinga kolobi yebisa bato vérité loba na bango vérité bayebi ete boza na ntan moko ya mabe moto na moto ayeba yango ntango yo ozomona deja makambo ekoti na kati ya mokili faut comprendre ke toza deja na ntan moko ya mabe yango namoni bademo wana nde bazalaki wana na bafongola bazokikanga minoko basala nzambe bazokanga minoko meme bayembi ntina bayembi yo ozomona meme bayembi baza koyemba bato bazobongwana te pourquoi parce que bayembi ebele bakota na bakisi bayembi ebele bakota na misala mabe baadoraka lisu nzambe te mingi banzembo na bango eza koadore satan c'est pour cela omona ete banzembo yango eza kaka loyenge otye nzembo ya nzambe nde ezopesa mpenza ata esprit ya repentance te ozotya eza na banzembo mosusu oyo banda kobeta ozoyoka nzembo ezobeta bato bazolela bato bazobongola mitema bato bazobika banzembo ezokita bato bazobikisa milimo alekola banzembo yango ekoma bakobenga moyembi akende koyemba bazosenga mbongo bakashe mais ebele bakorate nzambe ayebisaka ke bato basenga mingi bakashe wana mingi bakorate mpe bokonzi ya likolo bokorate mpe barécompense amoi kose repentir liboso ya nzambe kosala barepentance liboso ya nzambe makambo ya bakashe wana eza na ntina moko te kasi solo eza krist soki oza na yesu wana akopambola presque oza mwana na ye ozoyembela ye ayebi ki oza mwana na ye lifuta ezali apocalypse 22:12 a dit voici je viens bientôt avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres donc eza na makambo moko oyo namonaki mpenza même na kati ya baeglise makambo ya makasi ezoya kanda ya nzambe ezoya donc foto ki makambo ya nzambe wana yango moni namonaki mpenza ke bakangi deja donc satan akangi deja bato ebele siko namonaki na ngambo mosusu namonaki ka ndambo ya bato balati bilamba ya pembe bato balati bilamba ya pembe bazolite baloba mpe verité mais bazalaki coincé
bazaki coincé na ngambo na bango bayelasaki bango sikoyo baza coincé parce que diable ye mpe azolinga te atika bango bawana mosusu esi akangi bango baoyo akangaki atielize na kati ya baprison na ye wana yango wana baza bango wana basi bakoti na kati ya molili bakoti na bakisi na bavie ya bavutema na bavie ya kodétruire ya kodomine bandimi ya kosala bandimi makambo mabe bawana basi bakota na kati ya ténèbre me ndambo balataki bilamba ya pembe wana kolo ayaki kolakisa nga abike bawana na réserve bango bazali bato bazomema sali kati na mokili mobimba me baza persécuté abi ba vrai homme de Dieu bakozala persécuté faut se préparer makasi na mabondeli faut que na kati ya mabondeli côté na kati ya ba prière et kosala ke et sauver bino donc Nzambe asunga moko na moko pour comprendre que toza vraiment na temps moko mabe pour la kosilisa baye kolakisa lisusu ezali na ba image mosusu babanda kotalisa ngai ndenge nini na mapata moto ebanda kopela amoni moto ebandi kopela na mapata ekomaki neti rouge boye mapata ekomi rouge eta mapata wana ekomaki rouge nde babandi kolakisanga ke tala sikoyo apres mapata wana ya rouge mapata nini ndene komona mapata ya pembe tala namoni mapata ya pembe nde kuna naye komona baange ebele balati mpe bilamba ya pembe tant longo wana tokemona su mapata mosusu ezaki bleu babandi koyebisa ke mapata wana ya pembe wana eza sainteté oyo nzambe azokotisa mpona bato oyo bazomata bakomata na enlèvement mpona monaki étape wana sikoyo ya enlèvement ekomaki sikoyo pembeni étape wana ya enlèvement ntango oye kokota mapata wana ya pembe etelemi sikoyo mapata mosusu oyo ezalaki ya rouge ezopela moto bayebisaki wana eza sikoyo moto oyo ekokita esika ya bato oyo baboyaki kosala repentance parce que ngai nzambe nasi natindi batémoignage natindeli bino batémoignage ya marque na marque lelo soki ozoni batémoignage eza lisu mingi te ezozala rare pourquoi parce que nasi nalobi trop nalobi mingi bato bazocomprendre te bato baza ka mutu makasi sikoyo bokobanda komona kaka bokobanda kolela bovandi boye kuna makambo e bozokoka korésoudre yango te et yango wana ntango bozomona mpe baguerre oyo ezozala oyo guerre na Israël guerre na Congo guerre boye de tous les guerres wana ezolakisa ke faut tokeba ke baguerre ya Israël déjà ezali baguerre ya bagog na bamagog baguerre oyo babaki ete satana ye akosala à partir du moyen babundisa mokili mobimba ebundisa sikoyo Israël mokili mobimba ekotelema mpona kobundisa Israël bavoisin oyo baza ya baisraélien bakobundisa bango bakokombattre Israël bakolongola kimia na Israël parce que déjà promesse ya nzambe ezalaki esengeli peuple israélite bazonga na pays na bango ya Israël pour la restauration parce que faut bazala sikoyo restaurer pour nzambe abanda sikoyo bamakambo na ye lokola roi de roi alingi aya po akosala 1000 ans na kati ya Israël yango wana sikoyo omoni satan sikoyo abandi makambo na ye le diable abandi deya bamakambo na ye makambo ye wana eza kaka mpona kobelisa bato mpona kodétruire donc biso bana na nzambe tosala keba Gog et Magog aza wana Israël ezali pays ya nzambe Israël mpe ekolonga Israël eza na kati ya victoire parce que Yesu aza nzambe ya Israël akotika Israël na ye te akokoba kosala kati na Israël mais biso lokola tozali ya ye tokoba tomipesa epai na nkolo tote nkolo akoba kosala ya biso bagere wana bozomona ezochange bagoge magog tokeba wana nde ntango gere ekoya makasi ekozala na baetape oyo ekokende nete okende boye pire motu moko akobimake ngai moko na kosilisa kimia aimpose kimia nsima kimia wana nde sikoyo kasi ekote ndenge alobaki ete lorsque vous entendrez la paix ils diront la paix et la sûreté alors que viendra une grande ruine. Sur le na Thessaloniciens, na 1 Thessaloniciens 5.
babi bato bakokrie kimia nsima kimia wana nde baproblème ebandi lisusu nde namonaki mokili bato bazopanzana makambo ya mabe bato bazopanza ose purifie po ete olata bilamba ya pembe sino te oya korate bato beye bakomona sikoyo bamisusu bamati bakelela yo etikali sikoyo komi koloba vraiment église na banda okende na banda osambela na tikali boye nde ntango otikala wana antikrist abimi abandi kotuna na nzambe na satan olingi nani yo soki oyebi nalingi nzambe bakati yo misapi na nzambe na satan olingi nani ale oyo nalingi nzambe bakati yo loboko na nzambe na satan olingi nani oyo nalingi nzambe bakati yo lokolo pasi ya ndenge wana pasi wana ekozala mpenza partout okoluka yo mibimisa okoka te nde epoko tozokende donc yango wana sikoyo bachrétien esengeli kose purifie parce que oyebi ngonga te oyebi mokolo te fo kozalaka déjà prêt longwa na distraction wana satan aza kodistraire yo mpo orate lola mpo satan eyosalela satan eloko nini apesaka yo eloko nini azosalela yo na kati ya vie na yo donc moko na moko esika ozali keba bien aimé okozala wapi oza na Afrique du Sud oza na Kikwit oza na Matadi oza na Goma oza na Katanga kuna Yesu aza na posa na yo se repentir oza na Zambie okozala partout oyo okozala Kisangani Yesu azobenga yo kota mabombi eza tant totelema na baprière tolonga na badistraction toprier mpo te Nzambe akangola biso mpe Nzambe asalisa biso nayebi te ndeko isika ozali soki ozosala ndenge nini eske osambelaka lisusu eske omipesa lisusu oza kosala évangélisation okoka su te obanda kende koteya okoka su te zongela premier amour tozokenda suka mpona koloba ete tozali awa na cité Jérusalem nde bozomona etonga ya Nzambe ezali awa toujours esengo mingi naza na esengo na bandeko nyonso bozobenga biso bozopose biso baquestion bokoti na question réponse tozorépondre toza mpe na likambo oyo ya etali biso likambo ya baorphelin na banza bebi orphelina oyo nakendaka na Saint Marcelo oyo ezali na Kimwenza mundele oyo abanda kosunga ndeko abanda kosunga akufaki etikalaki ka mundele moko me mundele yango mpe makoki mikolo ekomi mpenza pasi yango wana don charge wana ya Saint Marcelo etikala mingi na maboko na ngai komi ngai nazalaka conseiller na kati ya orphelina wana bafrère tokendaki na bango bajournaliste baza awa bayebi kuna tokendaki vraiment bana wana bazosouffrir bosunga bango toye kosenga soutien omoni ke kokosunga bango obengi numero eza wana en tout cas Nzambe ozanga te kopambola yo cité Jérusalem mpe ezokenda suka tozotonga bakaro mpe tozotya toza na moma bakaro so Nzambe apamboli yo tya loboko Nzambe apambola yo obengi biso oza mpe na problème oza na malade obengi tokoprie mpo na yo parce que tozozwa ta mingi ya koprie mpo na baka motu nyonso oyebi ke oza na ka moko boye etungisaka yo obengi tokoprie mpo na yo donc mission na biso tolingi tolobela lelo mpenza mingi yango wana partout bozali Nzambe asunga Nzambe amona bino mpe akangola bino na bitumba nyonso merci en tout cas kolo azala na bino Nzambe apambola mpe les frères journalistes Nzambe apambola yo frère Nzambe apambola yo abénir mpe frère Alvin de esika azali kolo azala na ye mpe bandeko nyonso bolandaka biso soki oza na besoin kobenga biso obengi numero eza wana plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 ya mibale ezali plus 243 99 wana mpe eza moko ya numero bao babenga yango deja boyebi ndenge ezali donc wana ezali Vodacom so bobengi bokozwa biso frère akokoma yango Nzambe wana amona bino asunga bino na kombo na Yesu. Bana
Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, penzinga, Assemblée chrétienne, sycomore de vie, bazali ko célébrer, dédicace na bango 2023, et zali bongo na mikili ya poto, oratrice na yango, prophétesse, Kimbangu Sansi, kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023, de 16h à 4h du matin, et kozala bongo, na salle royale et Zwamiwapi, adresse yangoyo, Rue des Bonnes, 101 à Bruxelles, 1080 et Paiwapi, Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse sans Kimbangu, Oyo Nzambe a utilisaka, Oyo Nzambe a salelaka, thème ezali, je te connais par ton nom, ezali bongo, na yebiyo na kombo na yo, tiré na Exode, chapitre 33, verset 12, louange paix adoration, toko zalabongo, na frère Maker Kalambazi, pasteur Jacques Nkoto, Pesser Irène, Bangonde, Bakotombo Langbende Abokonzi na Nzambe. Nana ko yana équipe na mbamba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin, Kanga Salle Oyo, salle royale, Nari de Bonne 101, Bruxelles 1080 et Longona Mumbu na Nzambe sans Kimbangu pour la dédicace 2023, Assemblée chrétienne, sycomore de vie, Mbala Oyo, je te connais par ton nom. Mbote na biso, ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave, ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai, totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave, nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko, nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango, bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe. Tina mbongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous au tcheba détail na yon tout kombo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir au tinimbongo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozwango wapi babozwango pemeli ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code comme Alvin. Alvin, pour bénéficier na $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors il y a premier transfert il y a bambon na bin. Beaucoup foot vraiment c'est gratuit. Lola les foota avec Sendwave. Agence Aboye, tu croyais des sous-swaps. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Sendwave, Lola, les foota.